Test Info kaka ndenge tomesana kolakisa bino makambu nyonso oyo elekana na République démocratique du Congo en général pe Kinshasa en particulier. Lelo tozo commémorer liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila oyo akufaki bongo le 16 janvier 2001. Kobanda 16 janvier 2001 ti lelo 16 janvier 2018 et sali 17 ans. Ça date de 17 ans depuis que Musée Laurent Désiré Kabila akutika kibiso. Lelo eza commémoration ya liwa na ye. Alors tokutana ki bongo na Médard Kankolongo oyo azali bongo coordonnateur ya Congo en marche na ye tosololi na ye liwa ya Kabila. Mémoire na ye eza nini pona Médard Kankolongo. Mais chose étonnante, atikela e souvenir mon côté ya Malonga d'après ye. Bolanda. Bonjour madame. Okoki ko se présenter pour na ba internaute au bazolanda yo. Oui, ngai nazali Médard Kankolongo, nazali coordonnateur à plateforme politique Congo en marche. Médard Kankolongo, lelo eza le 16 janvier 2018. Année oyo Musée Laurent Désiré Kabila kufaka. Oko betela biso brièvement na ba internet bazolanda yo. Qui est Musée Laurent Désiré Kabila pe nini asala katiambo? Bon, maman, oyebi na contrairement na bana mboka mususu bazali ko kanisa pona musée, ye moko ayeli biso loko moko a qualifié ngo conglomérat des aventuriers. Donc oyebi ngo malamu, je garde souvenir kaza muntu amilwiso ba Rwandais na mboka oyo. Avec musée, on a connu humiliation na notomonate. Moi j'ai grandi dans ces pays natango Mobutu ezalaki soki oza congolais. Tobandi ko kende même na Rwanda on nous respecte, mais aujourd'hui quand je vous parle kende na est okomona ki batu na Uganda bako katisa bakota na Congo no armée Burundi lo baki mokola na keno bayaki dikolo bako ya na se. Donc je crois que musée yaki ko héritier combat ya Etienne Tshisekedi parce que Mobutu était déjà affaibli par la répression oyo abandi ko sabiso mais à l'interne déjà opposition sous le leadership de Tshisekedi, il était déjà affaibli. Il est venu récupérer la situation et il nous a laissé oyo tozo tikalelo la suite ndenge zo mona otozalelo. Donc je crois que Bisika Zali Nzambe ndi ayebi, mais en tout cas je garde un souvenir ya ma magasi ponaye. Donc na ko biso eza passe pe ma soso tala otoza lelo c'est à cause na bango continuité na bango zo mona lelo alanda ki mwenze Kongola zali Kabila sotambola ki na alobi Kabila bomi trace. Donc oyo bazali meye moko aza sincère na kanisi ke Nzambe akolimbisa ye poye moko alobi afde les conglomérat des aventuriers na monoko na ye moko conglomérat des aventuriers. Tu comprends déjà quand on a mis des aventures na mboka ce que ça peut donner. Donc je crois que c'est ça. Mendeko Médard le 17 mai. Il y a 97, je me souviens, Batunyon Soba Sepela, Congolais, Bo Sepela Ndenge, Musée Laurent Désiré Kabila, Kota, na Katia RDC pour nous sauver, Bino, Boganga, libération. Mais comment est-ce que vous tenir vos propos? Oui, oyebi, par exemple, Tokomakin, Mobutu a commis à niveau qui net le oeil. Batunyon Soba Kabila Kende, Ata Bazoli Biso Montomoko, Boyabi, Atakomakombo a été pourvu qu'alternance, Bakucha Kaka. Donc, en fait, je comprends que la leçon photo tirée de telle façon que nous combattons le système AFDEL, PPRD, PPC pour Longwa. C'est un système. Alors les gens n'ont pas compris que le Mobutu, regardez aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont trompé Mobutu, donc rien n'a changé. Nous pensons que Bato est déjà affaibli na dictateur ya Mobutu. Bato est déjà affaibli Mboko Maki par terre. Ndé qui souhaitait peut-être mon gars est chrétien balobaka. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, kozanga koyeba teke oyo koya et koza la plus pire parce que oyo régime est comme plus pire que ya Mobutu. Makamnyon soto banda ki ko boye na Mobutu nde zongeli biso. Na tant kutu ya Mobutu yo somone na tant Mobutu bataka ba église ezalate. Maintenant ko plus pire, bokomi ko bete biso ba gazete na kati église. Ozo mon na tant Mobutu vraiment soda libanda ko kota na katite mais awa nganza kena messe na Saint-Pierre soda policier qui le anglais. Wana policier ya biso yao. Jamais. Donc c'est pour vous dire que nous avons vu des histoires impossibles. Donc rien n'a changé. Le régime est continué donc les appareils et nous regrettons jusqu'aujourd'hui.
musée asunga biso kendo alobi baza baventurier eza ngate kendo tuna ye moko alobi yango baza baventurier mais certains banane musée alobi afdel hein eza conglomérat des aventuriers eza ngate donc pona yo nyonso ezosa emalelo eza répercussion ya oya ya kanango mais maman yo landa na braza teke basi bakolongola bilamba ko tsiba ngo banzete awo toza sona respect na tayo mobutu tozalaki na dignité mais musée meloka memeli biso Congo a communiqué dans le monde les à cause de Nabango donc je garde des mauvais souvenirs il y a AFDL PPRD PPC Congo tout ça iloko moko donc balungo na bango kaka batekele biso mboka passer leki bon siko pona phrase oyo aloba ne jamais trahir le Congo ba politicien congolais il a trahi il m'a trahi quand on est James Kabarebe un étranger au comité chef d'état-major qu'est-ce que vous entendez par une trahison? C'est lui qui nous a amené où tous les lots tous infiltrés par tous les pays sous occupation donc ça c'est oyebi montomogo alobaki dire c'est faire quand on ne sait pas faire son qu'on dit il faut se taire donc il ne faut pas qu'on loba donc moi je pense que pour nous à Sali Oyo à Melibiso Mboke c'est de biso lelo donc il a trahi le Congo et pour nous c'est rien parce que yé montoatia pour la première fois na mboka na biso un chef d'état-major à la Rwanda James Kabarebe lelo occupé na Rwanda comment le vient il a trahi le Congo batwana ni connaissa bango tena zana kande matakanga mais bah tellement que bah sous-souté je ne vais plus attendre bête masolo na bango donc na yoka méchant méchant pour nous lelo lokola ezali journée moko mémorial pour na musée Laurent Désiré Kabila moi souvenir moko ata ya malamu ezate moko ata na monyo lingi musée mingi ngaza souvenir na été yo bomba souvenir na ye ngana zo garder comme musique Kabere ba infiltrer biso na renseignement na tout pour moi souvenir ezate ils nous ont floué donc na mone bi yo mama oza mutonaye vous gardez yo rappelez nga ta souvenir moko memeli biso bien pour apparemment na mone so tinga na souvenir libération ya Congo ah ozo ba to solo ba bato na beni na est biso to ça suna mboka bali libérer ni mo libérer peut-être yo peut-être lié ka kuna mais nous on est dans la souffrance hein mboka za par terre ngana souvenir test yemo ko beston gomme des aventuriers za aventuriers un point barre nini bozo bongisa ndeko meda pona le 21 ya mois le 21 yo maman ndenge bozana ba journaliste ba médecin ba cordonnier ba chrétien le 21 nous voulons libérer le Congo oyebi tozo vivre na vie juridique les tozana légalité et la légitimité Congo babenga kabiso la République démocratique du Congo dans la République toza région na ba texte na jungle loi ezate la République et le biboye ceux qui Lincoln président au cours d'une élection parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des morts à cause de la légitimité et pouvoir de tout côté na kena sana sur le biboye ko bandalelo muntu akokota na pouvoir qui par les élections to le l'élection to le mité nde to lobaki okopesa elongi na yo ba voter yo 5 ans ceux qui osali malamu ozongeli mbala moko 5 ans mosusu après okeyi ozomwana nde to salaki na 2006 résultat bebesa mengo na char to yokozala ya mibale nango yumulunda esili le 19 de 2016 Kabila sengelaki akende esili alors baye kolobaki to bomanate to benga ba évêque ba pesi biso 12 mois na accord ya Saint-Sylvestre o esili qui le 31 décembre parce que quand vous lisez l'accord de Saint-Sylvestre na chapitre 3 le 4.2 c'est bien mentionné que les parties prenantes se conviennent pour passer à l'élection au plus tard le 31 décembre 2017 dès lors que Kabila a vidé des mandats a vidé 12 mois a commis illégitime na illégal donc to commis ndenge moko mais le collège yazana munduki et nous dirige maintenant par défi alors nous avons résolu à l'interne na niveau de la plateforme Congo marche que nous nous opposerons netenga Kabila za président ngate parce que atikeli na munduki yaza illégal illégitime ozomona je n'appelle ça que moi sinanga bandeko nangai bato ya Congo marche que nous biso to ebi bangote mais le bazana munduki nous devons maintenant nous battre contre Bango. Constitution, le article 64, vous avez le droit de résister. C'est pourquoi, dans le message Oyoba laïque Bapesi, il y a le 21. Nous devons biso nyonso. Tozala nanzela
pour na kobenga na dictateur na remercier bango o esalamaki le 31 ezaka début ya commencement jusqu'à ce que régime ya Soni oyo etekele biso congolais azwa valeur na ye. Merci ko zo banini pona liloba o ya bimisaki que kolongwa na ye il faut munduki na mutu na ye. Binope, c'est-à-dire que Borosimba Minduki po bolongola ye tondenge. Bon, il se reproche de quelque chose à Kokufa. Pourquoi? Parce que nous pensons que la beauté de la démocratie, il faut tout un ancien chef de l'État en vie. Quand je vois na Tanzanie, na Ghana, na Mali, ancien chef de l'État en vie Bazali. Donc moi je pense que Azanaye Kimia azala ndenge tokobongisa Congo, azana met patience tokobongisela Congo lobi atala koma place ya sakanaki bakobongisela akofate amona bilaka ndenge tokobongisa Congo ya lobi je crois ça kobanga ndezolo tala kaka balingi ba longolo na bifteki na monoko bino boyiba kana bino tout ça quand on vous chasse on perd parfois le contrôle mais akozala na bomo ya fanda na ye amona ndenge tokobongisa Congo lobi eza ya biso. Ok, merci Lilo Basuka pour na Congolais nyonso bazolanda yo à travers l'étranger pe awa na Congo. Bon, bako contacter biso tozana Kinshasa na plus 243 89 87 76 041 plus 243 89 87 76 041 ou bien il peut nous contacter na plus 243 81 272 86 84 plus 243 81 272 86 84 totele malikolo to bunda libanda to na kati poto libérer parce que Congo eza mboka na biso. Botes TV, un site différent. Quand on te promettait bino que tu kita na kati ya centrale na cathédrale ya centenaire, to kita ki wana bozomo na présence ya bakonzi ebele, ba autorité ebele bazala ki wana ba signaler présence na bango na messe o esalamaki na cathédrale ya centenaire. Wana tozomo na entrée ya président ya Assemblée nationale Aubin Mina Kunjala Njoko azala ki wana to moni pe lisusu président ya Sénat Léon Kengo Adondo to moni me azokiota na kolemba lemba basimbiye to ebite soki eza nini mais to azala ki bango morote to moni sous premier ministre Bruno Chibala entré na ye botala ndenga azokota to moni pe lisusu ministre ya affaires étrangères chez Okitundu yepe azalaki wana mais suka kaka na ba autorité te wana famille biologique na yepe azalaki bozomona Jeannette Kabila bozomona Zoé na batu nyonso ya famille ya feu musée Laurent Désiré Kabila bazalaki wana esuki kaka wana te metomoni pe présence ya première dame maman Olive Lembe Kabila na bana na emi balé mais tokamwe ya kokamwe eza que président de la République à monanité. Question mark. Mais absence des Zakara de mon côté. Gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango Yepe à monanité. Pourquoi? Toyebité. Ba rumeur réseau circulé mais ba image yango mokonde ekoloba. Population peut à répondre qui présent pour na commémorer liwa ya feu musée Laurent Désiré Kabila. Bomona kindenge batu ya opposition balobaki que Kabila musée Laurent Désiré Kabila a memela ki bango eloko moko te sauf malheur mais esuka ki kaka wana te to kenda ki pe na ngambu ya ba ya majorité bango pe bazala ki wana balobaki ba intervenaki na pasteur Théodore Mugalu représentant ya feu musée Laurent Désiré Kabila ya famille naye alobaki pe bolanda Azali mutu oyo la kisaki ba congolais comment est-ce que va se prendre en charge. Voilà lorsque Tango a eu pouvoir, je m'en souviens, et lorsque il bosso akutaki mbongo ezalaki ba Zaïre ezalaki na valerte
babengisaki mutu moko ya mayele oyo babengi Jean-Claude Masango Mulongo pour que atia mayele na ye côté mbongo na biso ezwa valeur. Et comme preuve, Jean-Claude Masango a initié franc congolais. Donc, pour fabriquer franc congolais, et soit qui même valeur na dollar américain, s'il vous plaît. Parce que dans l'époque, il y a un franc congolais, et ça qui na valeur il y a $1. Voilà, et ça va souvenir moko oyo mboka ba congolais batikala na ngolelo et que jamais pour lui mon ami tout là-bas. Une fois encore cette année, pour votre participation à ce culte de commémoration de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Notre bien-aimé père, grand-père, oncle, frère et président de la République d'heureuse mémoire. Nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter une heureuse année 2018 à vous-même, à votre famille, à vos frères, amis et connaissances. Que le bon Dieu bénisse notre pays, son peuple et ses institutions. La famille vous remercie. Bolandi, kaka ndenge ngai Patience Zikondolo na mesana kolakisa bino nyonso oyo elekana na kati ya République démocratique du Congo pe Kinshasa en particulier na pesi bino lisusu merci pe matondi ebele pona ndenge bozala toujours scotché na www.botestv.com na koki kosuki saboité sans pour autant kopesa mbote pe ba soué na ngai ya malamu na baye nyonso balandaka biso na bao basala biso bien lokola président Edi Disweme motema ya maman Élysée Disweme Mpilu na kati ya USA na moni lisusu Pater Bea na kati ya Luanda ba mbote na obisiko zali na moni lisusu Koko Elliot Lumbu mbote na yo pe bisiko zali na kati ya Philadelphia na bosanité Docteur Kiapoy Docteur Kiapoy comme on est à la moi passe mingi aka loko anglais quand on est à la kuna Canada donc rien à dire. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent sur www.botestv.com na bosani pété maman Florence Bandou en tout cas yona okobosa na ote la famille du cœur na pesi famille Zikondolo c'est ma famille la famille Zikondolo je vous dis bonjour partout où vous êtes et Lorenzo Kibanda na bosani ote na kati ya Paris mbote na yo yango wana et je salue toute l'équipe technique de Botest TV oh bazala toujours pour nous ça ba image kitoko je vois Denis Bouene donc le technicien excellent. Je vois le cordon Noël Tantou, je vois encore mon big manager Ado Panzu, moi en Amérique, moi en Fumukimbangu, na Sukiwana Peto Monani. À la prochaine.